biso banso bandeko balandi ya Congo Suisse Télévision ngai Mariana Tabulo nazaki ne sengo mingi robeta masolo ya politique na émission na bino elengi ya Congo. Donc lelo to kiti na 10e rue Boulevard poto beta masolo ya politique bobi IDPS ningani e ningani po masolo elengi mingi po babi dirkab dirkab monsieur Vital Kamerhe ba longola e donc lelo za koinda to sola mingi na bana IDPS ba pesa biso na ba point de vue na bango po makambo tozoyoka o faut ba tchaso ki ministre intérieur ba longola dirkab to éviter monsieur Vital Kamerhe sali nini o esibi motema président a longolé na poste wana ba luka ba tcha mutu mususu. Mais avant to kota na vif ya sujet na biso na pesi no mbote na les grands boss John Simao talaraka yo mon boss respect beaucoup vraiment John Simao papa na lingyo mingi na pesi pe mbote na régime Obimba na pesi mbote na Papi le Congo les grands superviseurs les beaux gars de la presse car ndenge ezalaka na Mariana Tabu pembeni donc balobi voilà quoi le l'autre tambola nanu to tuna bana kin bana IDPS bango na benga bango bana papa to tuna nanu qu'est-ce qui se passe mutu koti poto mona kape na kota la muka kuna Moïse Katumba boyi na bango la muke panzani siko na yeba te IDPS soke panzani to ezaka ezaka kata masolo to tambola nanu to tuna to yeba makambango ezandenge nini to tambola na cameraman na biso nanu to koma epa bana mboka to tuna nanu makambango ya monsieur Vital Kamerhe soke ezandenge nini botika la kati. Abonnez-vous massivement Congo Suisse Télévision talara Elengi Congo à suivre quoi. Voilà quoi bana poto bana kin bana Suisse kaka na idéologie à recherche lelo to tamboli kaka na IDPS poto tuna non ba membre IDPS to tuna bango na masolo dirka bi pona zo comprendre te panzani o te komi nini papa bonjour. Bonjour maman. To ko ba kombo nani? Comme la monsieur Patrick. Papa Patrick tozo yoka ba soupçon ba bazoloba que président a eu décision a commissaire dirka auto et puis monsieur Vital Kamerhe ministre intérieur a commissaire papa Sami Badi Banga dirkab directeur ya cabinet yo moni masolo onde. Bon maman yo bosani mboka na biso. Est-ce que bosani mboka na biso pe na mboka na biso est-ce que bosani yango donc mboka na biso ezana ba rimer bimaka trop donc ezana makamuso ezana makamu ya Hollande te et tant que to moni nanu te ezana makamu ya Hollande te donc oyo bango ba lobby soki bazana ba preuve na bango ba bimisa ngo tsomona pourquoi ba ke non ndenga se tant que président le kino lobby lo monte siko yo to lotika no makambo ya Vital Kamerhe makamba Moïse Katumbi aye na Lubumbashi to moni bato ebele bake ko yamba ye yo impression on esali ondeni. Bon pour nanga esali ngai bien moi na mboka ke gagner mboka la bien makasi via umeli libanda asali 3 ans na exil esali ngai bien de manière que aye na mboka na premièrement azongi na mboka na emoko azongi pe grâce à président Tshisekedi. Oui ezana makasi na yete et non na bambongo na so yaki bambongo na malinga zonga bandakala soit disant bambongo na so yaki pe que non na ba relation na malinga zonga bandakala mais grâce à président Fachi nde sali ke azonga na Congo. Siko to yoka pe ba soupçon bakota bandeko na bino kuna bandeko na bino po baza bandeko na biso ba congolais kota baba lamuka kuna toki lamuka ba panzani po to mona ki ne Moïse Katumbi alobaki vérité des urnes bimi andimi vérité des urnes monsieur Moïse Katumbi a programmé papa na biso Félix Tshisekedi abi vérité des urnes yango wana Fayulu makambo oza ki président yene président ezali susu te vérité des urnes de lobamaki pona bandeko lamuka po to moni bango kuna séparation dans mutu koti na kana bango ndeka ka balobaka na kan ya demo mutu koti yoko nini par rapport na yango. Bon maman ngana ozongi so mom kesima omoni président de nuit nga bien que président de nuit pourquoi président de nuit na nommé comme on a président de nuit azam président moko na butu ndazo jouer intérim à être président na moyibo azara président te yako bien que président de nuit donc era loba ki ba makamna vérité des urnes a cheke pe otambo na moi 3 4 5 provinces na ba province ya kenda ki wana atambola ki na 2 provinces ba votaki te oto yebi ngana yo ba province ba votaki te cause ya makambo les gars qui wana ba malade suite ba malade ne ça que ba voter présidence akela ba mboka wana a lobby ebele alungo wana akela ba mboka mususu ye moko mona vecteur des signete amona kiango ba mona ki me bazaki quand même ba bosa pona bango ba lobaki ke Martin Fayulu nde mokonzi ba lobaki Martin Fayulu mokonzi lelo tozana nani le seul président oyebi mais ba on ba bi ba otika te la muka tisuka mais la muka c'est panzani soso ebate
lamuka se panzani malobeza différent na lamuka soso ibate Katumbi aye na Lubumbashi abeti loba mususu Mbemba Jean-Pierre Mbemba place azala azoya dans 3 semaines azokoma bientôt là malobaneza mususu ye moko Fayulu le président de nuit aza maloba mususu pola ke musika na yote bakendaki Kisangani Fayulu Muzitu na Bazayiba olandaki discours na bango te Fayulu aleki na podium alobi discours mususu Bazayiba aleki na TV teke secrétaire général ya MLC alobi discours mususu omoni teke contradictoire entre bango lamuka se panzani or lamuka tia Fayulu azotambola bongo azotambola na signature ya ACD azotambola na signature ya lamuka te eza déjà ya panzana eza déjà eza ko ya ko samba lisusu te ya ko kende sous gauche droite eza déjà ya panzana. Donc voilà, merci beaucoup. Bana Kini, bana Congo, bana Suisse, bana beza ya ko panzana. Toza mona pe papa na biso awa mais cameraman sunga biso nanu. Toza nanu papa na biso interview muke pona mona zana kanda koloba maramba politique. Na ebite papa bonjour. Bonjour maman. Papa kombo nani? Kombo ngai Mede. Papa Mede. Bete la biso nanu pe masolo ya papa na biso Lambert Mende to ekituna ba kangiye moyibi ndeka kandeza kana voler n'est pas bon à Molière TV ba kangiye moyibi pona makambo diama ba mesala koyiba mais président lobby makambo koyiba eza lisusu teto ko silisa bango to ko pindola bango loko makasa mabe papa bete la biso na masolo Lambert Mende. Maman na sepeli makasi puisque na likambo zoloba omoni nani mouvement oto zalaki na yango ya batu likolo ya mutu muyibiti na se ya manzaka esili nzamba sali makambo moko ya minene puisque na fandaki jour wana na télévision na zotala Moïse Katumbi akiti na Lubumbashi esengo mingi ya kosakana te batu likolo ya batu mais batu na ye oyo ye abandaki kobimisa mbongo na ye azopesa bango apesi bango babeki bazotambola baye na kosala bamakambo awa kofinga batu na kobina liboso ya batu akeye koyamba ete est-ce que mutu wana aza motema malamu mais toyoki peke monsieur Lambert Mende na minute onde tozolo baza babimisi ye déjà toyoki bongo aza sous na prison te nazokoma est-ce que ezalaki faux ba accusation ezalaki sur ye oui accusation wana eza boye ye ayibi diamant ya batu tellement batu na bango ya kuna ya Lusambo wana bamonaki ke aza mutu ya aza chef aleki mibeko bazikangi diamant soki 85 kara baye bapesi ye bapesi ye batu wana kuna ba chef mususu bamboka kuna bazali na Sankuru bazali wana babengi ye balobi no yaka na diamant wana totala yango puisque l'état pe azwaka moi pourcentage na ye na menda ninga detu aboyi ya moni alobi ndeko na ye wana fanda kaka mutu akozala yo leko azate batindeli ye manda aboyi koya c'est pourquoi baye ko mema ye ya ko mema sikoyo bamemi ye babendi ye na basoda na ye bakomi na ye kuna abandi kolela o boye na boye mibeko nde ko boma biso nyonso na ta ozana ni landa mibeko moyibi nde toboyi koyiba. Voilà quand papa biso utu koloba moyibi toboyi o eza gouvernement ya président Tshisekedi awa makambo il faut ko kende nango na tout droit toza susu te na gouvernement ya kande to bande ko benga ye ya mutu likolo ya mutu nde papa utu koloba to ko zape papa mususu awa to tuna ye na nupona talakaka balobi China rambo ekoti na Kinshasa mutu bino nyonso bamiyibi wana kobanda no mpe na babourgmestre fo balongola babourgmestre nyonso po miyibi eleki papa bonjour. Bonjour maman. Kombo na onani papa? Kombo na ngai Manassé Kenga. Papa Manassé toyoki mpe ezolobama balobi ke o dirkabi lisusu te balingi batia dirkabi mususu bakomisa ye ministre intérieur mpona wana yo lobi nini? Bon, wana tokoki kosala vraiment beaucoup de commentaires parce que tu as vu que Dicab, chef de l'État, j'espère, au Zoloba. Mais c'est vital quand même. C'est un homme compétent, ceux qui peut-être ils allaient la volonté ailleurs, qui a 5 peut-être chefs de l'État, que chef de l'État a moniqué. Na place on a joué rôle moko ya malamu, ma beza on a été parce que je sais que c'est un homme de quoi, il est compétent. Assumer la fonction est belé déjà, peut résoudre. A koki ko assumer ba fonction et on a pesa ye. Mais de dire que source officielle, tout ça sur l'information, tout ça vraiment, on a nous cité, mais ndenge yoza koloba,
vraiment tokoki koboya te. Voilà. Et quand papa lobby que tu as des informations, mais ma solo quand même il y a papa Moïse Katumbi eza ya solo, ma solo papa Moïse Katumbi akitaki na Lubumbashi to monaki, ba président Frank Diongo bakende ko yamba na Sengo. Par rapport na yango papa pesa pe moi liloba po bana poto baza ko mona biso. Na ebika za ko lotunga ye ko botula, tunga na bango na ya lamuka. Tunga ya mboka te ya bango ya lamuka donc aye ko récupérer bord na ye. En tant que coordonnateur au Québec bonaye o ya koboya na ndenge na bango kuna ba yebi ke yende mutasala eloko ngo ezala financièrement logistique ba makamutu c'est lui je comprends payer ne mutasala ki na base ya moi makasi malgré tout base neza ya bien ya biso beauté o ya biso benezali chaque jour ya naturel ya yeza ke ba chungu banani papa basangise lié à sala qui force koleka bandengone misusu voilà mukape kabwani to yoki peke kabwani mutu koti na ebike ba kufini na kupanzana na ebike ba kufini na kupanzana office même ata bazo bomba yango meto ebike ba kufini ndenge wana preuve aneke ndeko na biso oyo mususu oyo aza soi-disant leader mo ya mbenga toujours leader mais biso ebike aza parti mallette parti amuke ba ozong sinenga azala parti mallette akero yamba président na été ba pesi pour na 3 mois. Ok, normalement, il fallait qu'il n'y ait pas Kende à son tour pour soutenir le président Naye. Oh, il a foulé, à personne que Aza n'a pas moyen pour battre dans la campagne, pour soutenir. Voilà, à soutenir Riete. Mais le gouvernement n'a pas besoin de président Tshisekedi qui a loba qui va kangabino le rôle na Molière volé n'est pas bon. Mais c'est Lambert Mende makambo indigna koti makala koti prison pour être ibaki biloko ya mboka. Papa, pesa na no vie na papa. On a souligné pour nande ko na biso wana azali ex-ministre ex-ministre information, il faut pas comprendre bo ba ndeko na so a député pour na landa na tongo ba bi que faut pas interpeller ba police ba kina okanga wana. Faut pas yebaka parlement na sénat ba so ko tane za pour na protéger des criminels des voleurs la protection de l'immunité parlementaire bah utilisant comme protection il y a un criminel ou soit un voleur dans le but qu'on a vu sur la yibité justice c'est ça dans des musala nango mais dans l'andak déjà bah député moko à lobby na chaîne moko na autant à comboter a dit que non faut pas interpeller bah policier wana nini na ministre ceux qui a information ministre intérieur vice-ministre intérieur de balobi vraiment na ndenge moko ya mabe ya ko protéger directement Lambert Mende. Je comprends. Mais dans l'année ndeko na biso pe intérieur à répondre na ndenge bien lobi que non, et ça infraction, ça cas de flagrance. Cas de flagrance ya ngonde ba sala ki ndenge wana. Voilà bana kini bana poto kaka ndenge tozo continuer na caméra na biso mais bana poto pe balingi bayeba poto moni ba membre IDPS bana poto balingi bayeba est-ce que gouvernement wana miyibi wana bayibi mboka na gouvernement président Tshisekedi ba kozala te. Bonjour papa. Bonjour papa. Kaka ndenge to uti ko tuna question na biso gouvernement miyibi wana bango nyonso wana est-ce que ba misusu ba rotika la to ba kombo la bango lokola salité na kati ndako. Bon problème est ça que Félix a une logique. Vous allez comprendre. Oui, outil vraiment na IDPS. Donc c'est-à-dire Félix Azana à part logique Aza soutenu par la population. Habilité biso population ya ko poursuivre bato ba salaki na régime ya kala. C'est-à-dire ndenge bazana neti grand frère outil ko loba awake imilité bazana ngo eza lokwa protection te. C'est-à-dire ceux qui kaka tomoni mutumoko eza la FCC eza la cache a sali rare biso population to s'en charger d'abord naé avant nous Félix et moko on se comprend ndenge va s'en charger na monsieur Lambert Mende non monsieur Lambert Mende ndenge bazolo baneti na parlement que non façon bakanga qui eza façon ya bien te parce que c'est un homme politique ti lelo non ba ka pe ko toka ete lokola kaka mbanga moko boya civil un homme politique qui ne se respecte pas. C'est quel genre de politique? Parce que Lambert Mende batu bazwa ki diamana bango 27 kara ba eba pesier. Batu ngo pe bazaki na rare ba okanisa Lambert Mende o ya kalandenga azalaki le tout puissant. Vous comprenez? Ba ena diamant ba pesier. Yo en tant que politique au vandina diamant 87 kara na ndako. Alors batu ba eko kangao brutalement ozolo ba ke ba kanginga bongo pona nini. Ye ayebi mibeko Mende ayebi mibeko bien. Mais comment vous vendez un diamant 87 40 na ndako? Pe batindelo invitation la justice au boy.
baye nango deuxième fois oboyi. Asalaki teti. Oui, asali teti. Akanisa ke eza toujours régime na bango ya kala. Mais tango mende azo se plaindre ngana zo kamwa. Namoni ba Frank Diongo. Azaki na humilité en tant que député. Bakangi ye nazo kebisa ye mise en garde. Parce que azo linga salir komba Félix. Engagement o ya zwaki eza nango mabete ya ko soigner nzela et consort. Mais avant ça lango il fallait que nanu asala ba wenze. L'état azana ba wenzo eza suffisante. Tala na boulevard awa ba fasi nini ya pobele ezali ezate. Même na États-Unis, même partout, même na. Et wana eza problème à gentilité parce que tout le monde dit mais c'est qui mbuta nenga tiki ba fulu na changu. Yem ta tiki ba fulu donc gentilité ou tiko kota siko. Donc yene mutu va continuer musala wana. Bon makambo Lambert Mende eza produit euti na lamuka. Et pas ndeko na biso fayulu mutu avotela ki biso ye. Oza comprendre. Donc mutu azuela biso ki mbuta ye na ye inde se fayulu. Si le loba to fayulu bazolo ba le bébé mais ba yebite ke mutu ye na ye se fayulu. Mais ki mbuta za muta yi ya peut perdre. Non, fayulu ba tendre micro ndengo tienga micro boy fayulu aloba ke entre l'ami et les frères les choix est clair. Azo répondre bongo po a voter ndeko na epangi. Or que makambo ke za bongo te. Mais t'as la poubelle ndenge zali na kati ya Kinshasa. Voilà, merci beaucoup. Nous continuer. Tout le monde dit papa na biso na sima. Donc tout nous papa moi question moi mi balé pour être to chiter na émission papa bonjour. Bonjour, personne est belé. Comment on a ni papa? Comment on a papa Mao? Papa Mao to repesa belé te poto comme na souka émission na biso mais biso to rosa chaque jour pour idée perso eza parti à mboka le peuple d'abord talaka ka président pe merci a pesa ki biso liberté de presse to lobela makambo mboka papa pona makambo ezoleka surtout mingi papa makambo Lambert Mende ezoloba mingi na Kinshasa bakange moyibi voler n'est pas bon papa yo monango ndenge ni bon namoni azana ba présomption d'innocence eza na kati mais en tout cas na comportement na yende yango to betela ngo CT wana omoni batu ya l'état neti ba police justice soki ba bengi yo na invitation ba pesa invitation oyete ba pesa invitation oyete ba pesa invitation oyete ba yaka nde bongo ba kangi yo ba toki yo ba tcheyo na camion. Alors donc il faut d'abord comme respecter après ba respecter yo mais asalaki yango te yango ba salaki bongo pona ye et pe eza malamu pona nini omoni chaque fois ba betaka moto fimbo yo sepelaka hein le luba beta yo nanu po yo ka passe ya fimbo wana asala batu ebele opposition makambo wana ba kitisa bango valeur na ba devant base na bango bana bango kanga bango kotoka bango ba mona ka pe makambo ndenge zaka passe ba gutaka pe yango ba mekaka nanu makambo wana ezala ndenge guya malamu pona bango pe ba guter yango pe mais na minute mais c'est la mère Menda za libanda est-ce que dossier wana e ko continuer to ba kati yango déjà non na justice makambo pour la rater na justice et pour la rater ozomona ezali kambo na ye ya diamant na politique eza différent yesu ko azama solo wana commission ngo ya politique te azonga mutu azonga na place asaki engagement na ye na bata diamant bazwa yango na wapi na mai na mabele tout ça eza na justice système na kati eza politique te donc il faut ça la kokabola politique na makambo akene kozwa batu wana yeto yebika sala na diamant te azane politicien aza porte parole azalaka porte parole siko diamant e wutika na likolo ko na mboko na ye Congolais nzamba lingaka ye parce que ba monaki pas autorité mais c'est la mère Mende yango ba banga ki batikele diamant diamant ezana muta ke no sala yango na nzamba na moto asomba kango mais soki contrat c'est malamu te ba to basala so zo mayanki na diamant na bango o wande yonde basala ka bongo ekena na l'état donc c'est que makambo wana ezande yenda se comporte pas ki mabe ezokene pe na sens escroquerie ozomona babiloko ndenge wana yango esuka bongo ke bake funda yo il faut la clair ba politique makambo nyonso te so za politicien aucun nango na politique na assemblée tout ça bazonga na place oyo mutu asala comportement na ye ya mabe oyo société lingate to yebi peke na gouvernement mais c'est Félix Tshisekedi makambo trafic de filiation makambo ndeko nanga ezate awa balobi nde fimbu to kochikote bango tina suka merci papa kaka ne papa uti oloba deboule papa to komi na suka émission na biso kasi lobi to koya to kotuna ba question oloba makambo nzo za nango na kati ya mutema to komi na suka émission na biso lengi ya Congo kaka ndenge balobaka bana kini bana poto makambo eza ya koinda mais toza à partir na biso IDPS parti du peuple kaka ndenge papa na biso utaki koloba vérité des urnes déjà lobama nango kala banda décembre 2018 yende président donc voilà to comme na suka émission na biso mbote na mon président John Simao talaka kayo papa mwana poto bébé ya poto ya tongo to comme na suka émission na biso to kutani à la prochaine bye bye.